ya Betty Bis, ya Kindobika, ya Mamouna Biso Christelle, ya musique congolaise quoi. Donc voilà, pour s'abonner à CL News, il y a Christelle Mam. Donc babi CL News ndé. La bouche, les news des stars, CL News. Ba fan tout beau s'abonner na CL News. Un site namina kitoko ya maman Christelle Mam. Bon moi ba théâtre kitoko, ba film kitoko, bon moi na ba news ou actualité ya sika quoi. Image pe kitoko, ya caméraman na biso e mo za sima, le Gaulois.
de la musique.
Passa a matéria,